Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na biso ya bolingaka Maman Eliane Nitou. Na pesi bino ba mbote, ba ebwe ma vipi moko wazima, est-ce que vous allez bien, bonne santé. Vous allez bien, kimi ezali, wabino Maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa, alamusu la makasi, dena ba toujours ke kolala kolanga eza habitude d'été. Ko passer pe journée eza habitude d'été. Ko bima kotambola kozonga eza habitude d'été, nous sezaka ka ngolu, nous sezaka ka grâce ya Nzambe. Alors, esonga mingi ya kokutana na bino bandeko na ngani nge tukutana ka bonde tukutani bona ndenge ya nzela ya bilili. Maman Eliane to sozonga ki na sina zonga ki. O cuisine nga bobi cuisine nga ndenge ezalaka. Naza déjà na kati ya mboka ya France. Na déjà na kati ya mboka la biso nga na vanda na Falansa. Tala ndenge na koma ngebu 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 ndenge na ngebu. Na basoza mtakanda otala ngate po sepalo na ngaite. Alors, qu'est-ce que vous avez otala ngaite po sepalo na ngaite. So poza fanatique révolté otala ngate po sepalo na ngate. So poza mutaketo otala ngaite po sepalo na ngate. Lobi na vandi bo ndeko mo ba bengi ngai. Ne mo benga parti Angola. Kande ba ndeko benga ngaya. Ah Maman Eliane Nitou montarde, ngape na bi montarde. Abi lingala na yoka bien. Koloba peza lingala mais ngala za mutakanda te ya na mutakanda te po yo loba keso mutakanda atala yote ngala benjo pona za mutakanda te na matana kolbo sanga na moja musket voilà moja musket peza la bien tala ndenge na koma ngebu ngaza mutesengo boyebi distributeur ya joie c'est moi ngala za na bongo na nga mutesengo na baki mutakanda atala ngaiti na ngana loba boye bandiko bozo tala ngai. Bon, on a la providence alimentaire. Il y a qui s'y était. Service traiteur la providence à Longazala. Aboti la providence alimentaire. La providence alimentaire, c'est chambre froide. Et c'est magasin. Où ils ont côté qu'à vivre frais, na vivre sec. Et on a le bec qui n'a bino boéki. Ce qu'on a posé à consommer là, bande de na Congo. On a posé à consommer là, bas parents. On a posé à consommer là, bas boki. Le même bas voisin. On a posé à consommer là, bango. Ko hésiter, te bien à Maman Eliane Nitou. On passe commande na yo. Boyebi qui est battu belé. Tabo moi na zongi bomuto ba Maman Eliane bon ce qu'on zongi oui. Nga na zongi men. Nga na saka livraison te bande ko na ngai. Nga na kenda ko livrer te. Ezana mutu. Oyo akenda kosala ba livraison. Atane na zaki na Kishasa, ngam na saka livraison te, atane bo mo abu muto batela mo poso ki pesa la mo sa livraison atabino moko. Na banzela nini onga na yebi ona kisa ya livraison.
donc moutasa ka livraison azali pona mona mutu musopsanga mama ni tozongi bon ce qui n'a passé commande mais bako kende ko livrer gérant zali o aza kotala musala yango na biso ba ndeko na ngai tango baboti na biso bazali na bon moi ezali nde tango ko survenir na ba besoin na bango ezali nde tango ko s'occuper na bango po biso to ba ke mama botaka mona po akola asalisa ye tango ngo yango ya ko milisa moboti na yo milk tango ngo ya ko milisa moboti milk pona kin tokola nango yango ne milk o tokola nango na Congo pe na poto to melaka preuve aniki ngai na melaka ngo na poto to saka ni to melaka ngo bato nyonso tout te ngai de temps en temps na melaka na ngai ngona na kanisi moi bomwana na ngai na mele pourquoi et que ezake boso ki pe na ba ndeko baza kuna po pasa ba commande eza na bisika oyo ba gérant ki o livrer o ka mama na bisabi papa yebisa mwana na ngati na kaka boye pa na bino parce que ndeko na ya mwasi awa soko azimbongo aki kosomba kabelo ache na mutu ngai kenda kosomela nga Thompson oyo ese koti banzinzi déjà soki na lobi ata mipanzi mwana tuneki monga mipanzi atina monga mipanzi te liaka bloko yo ona sombeli yo kaka boye biki soki ba parents babandi kokola ya na bana musuba linga kozwa le dossier mais convoque ba parents ya na bande ko mingi toza na poto awa au mona kena Congo kuna botika mama atikala na petite sœur botika mama boza cousine moko abokola ka mama botika mama bozwa nièce moko bochana bokola ka mama mais kotina mon et pas nièce et pas cousin to cousine to peut pas propre frère to propre sœur au comment nazoler sa maman te que tant to kola ka boye to koma ki mama nanga fali ya bien mama nanga fala ta bien maman femme la bien to koma ndenge wana alors bo commander na la providence alimentaire chez maman il y a nini oyo ezali nzaza ya moyen ya munene ezali ya muke nango pe ezali soko za na posa obengi ngai tokosola na makambo ya ba prix tokosolola soko za d'accord au passé commande na yo gérant zali a okinde ko livrer biloko non na destination na pespe merci na bande ko mingi o déjà pendant que nazaki na Congo oyo ba soutenaki magasin fongwami ka tant ka ba moni mbala moko ale ba bandi ko commander ba biloko na bango l'exke ba soutenir maman il y a net mafuta ya 5 litres na magasin na ngakuna nazala mafuta ba 5 litres ezali au lieu kosombaka quand même biso nde tozabwe tant tosombaka moi 5 litres o to melaka na ngoti yeba keso ko tini mbongo au lieu basombela mama 5 litres ya huile babanda kosombela mama mafuta o bateka bona moi kopo bo bakalingi Thompson lelo moi kopo boye bakalingeli quiz moi kopo boye chaque jour kosomba pourquoi soko sombeli mama 5 litres na comme ça eko umela mama ko vanda nango eko vanda na ndako eko umela parce que umela makazi ole bacha kopo sko kopo wana ezake soki otini mbongo na Congo otindeli bango directement mbongo babando suma ya muke omona no mbongo wana leki asombeli yango kabelo so paza mwana mobali abandi kozula ngo ba chéri abandi ko pesa na chéri na ye ayebi ke boko yeba te mama moko alobaki ke mwana ngai ndenge ezawa soki mbongo ye asali nango oyo motema na ye elingi tango mama kosilika mama kolobake zala na koyebisa na yano abi ye soko meki soko abengi na kolobake nazala ndako te boko solola te boyebi ke ba mama nde bazawa na bakana ba telefone te soko pesi telefone bakoko koyiba bakoko bazoka bango ba telefone tango koko azuye ba telefone na ye ndenge wana ekomaka bobenga kena koto so na mama kena place mama azali oka déjà mwana zo prévenir mama na yeke soko meki koloba koko soko lobi yeba ke taba ko benga na koloba ke naza ndako te bo solo la te alors pona ko kasema ka mwana nyonso la providence alimentaire ezali maman il y a nito azali bo commander o eza sucre o eza 5 kg ya sucre na magasin na kuna la providence alimentaire ba 5 kg ya sucre bo ezali sombela mama sombela papa sombela tata mwasi sombela mama kulutu biso to ba bantu to lia kana bato
toliaka na famille. Preuve ane ke ezalaka ke soki mwana obali okomona liputa pe bapesi mama kulutu. Okomona pe costume bapesi noko. Okomona pe costume bapesi papa kulutu. Po toza ba bantu tokuta yango ndenge wana. Biso toze ba mama ya biso omona ndeko ne mwa yeko tala etango nga kende omona mwa sukali apesi. Atena congélateur nana mbisi Thompson apesi. Atali boy apesi. To mesana kolia na bato. Biso toza penza ba yimite. Toza penza batu ya bato mitema koka te ba yimite. To liaka na bato. Alors, kuna la provenance alimentaire ba 5 kg ya boy ya sukali ezali. Sombela mama mwa 5 kg ya sucre akovanda nango mingi ekovanda. Atoza na posa ya kwakeur. Kwakeur eza nango. Oza na posa kwakeur ba mama ndi ba koma na ba papa mini koma nango eza penza te. Sombela ye mwa kwakeur amela kwakeur na ye. Bino mo otaka suki ka mama vandi na ndako amoni ka aboye. Oyebi ke kolia o eza biblique. So mama vandi na ndako amoni ka aboye. Baye ko livrer ye. Maman vani na ndako amoni baye ko sala livraison. Oyebi ke bakiselaka motu mikolo ko vivre. Maman vandi amoni livraison ye atala boye mafuta, atala boye milk na ye, atala boye sukali na ye. Mais bakisel maman moi 2 jours, moi 3 jours, une semaine, 10 jours et puis maman peut moi 2 mois ko vivre azo mona ki azo sani azo lia. Ko lia ba ndeko c'est important. Tant s'occuper na ba parents. Yo mutoza na ba parents, bazana na bon moy. S'occuper na ba parents. Kola muka eza habitude te. Kola muka eza habitude te. Ko passer pe journée eza habitude te. Pour le oyo ce qui maman meli miliki na été. Moi miliki ndeza bo ozo melisa mama te. Mama zangi miliki mama zangi sukali. Ba osa mama biloko ya ndengwana. So mama kufindo bimisi mbongo. Nde ba ninga tamba kwa na ba cotisation. Taba na ba cotisation pe na poche wo. O pesa pe mama te. Nde osaki na kunda mama boye batu ba mona te. Kokuna mama na ba cercle ya pembe ba koma okombo te wana batu ba mona. Lesa mama tango azana bon moy. Alia malamu amela surtout ba mikolo ba koma olinga miliki. Alia malamu amela po mukolo kokufa. Aki pela libu mwanzala te akende na esengo. Ya te mama za kuna na mboka, mama za kuna azota ngapeza na bana poto na ola lanzala. Ngapeza lokwa mutu na boti te. Ngapeza na bana ba ola lanzala. Kitoko to za mapamboli te. Mapamboli ezali tango za ko s'occuper na ba boti po ba boti tango ba koma na mikolo. Nana ko s'occuper na bango. Surtout ya biso ya Afrique. Bino ka mutu ko s'occuper biso mutu ko s'occuper na bango ba ko mikolo. Oya poto awa soki moboti yaki na poto eke na poto awa asala musala na azana retraite na e. Bon ba parents na biso Afrique sans retraite ezate retraite ezali bana o ba boti ba onde retraite. Voilà. Donc toza pe na ba soso ezakuna toza pe na ba ngombe ezali o ba carton ba quiz ezali. O mipanzi balinga mini mipanzi ba mipanzi viande mipanzi ezali. O malangwa ezali. Thompson ezali. O nyuso bobike za vivre frère. Soso ya mibimba, soso ya makasi, soso ya pete nyuso ezali. Yo benga ka maman ele ya nitu okomona pose ya libota ekokisami. Merci mingi na ba o nyuso tout basi ba passer ba commande bazaki peut servir à temps et à heure. Alors yo muto ozelanga pourquoi pas? Kanisa ta ba voisin. Ce qui attend maman papa azate. Bana ko bazali Bama kuluse bazali, bama bongo ba voisin na bino wana. Ozaki so ba obeto kimyo ko tsala kwa ba voisin. Ba bino so ba lambi te ko lia fufa ba voisin. Zongi sela pe mama ya ba voisin na yo. Fufu na bango oliaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ni beshana bana betu bon salon na ole kusabina biloko nyoso tu oza na kati ya magasin soko telo ozi connaissance obingi maman ile ani tu o passer commande na yo bisous. Gloire à Dieu. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman,
avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balami Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Biloya Monto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. C'est la Providence, maman Eliane. Et salamité. Maman, on a tient mon nom. Pour que tu aies beaucoup Johnny, félicitations et bon appétit. Il y a du toko, Mela qui toko, tout champagne Mela, avec manger pour Mela. On peut des bons mots et à facilité. On peut des vaccines, à 7 000 de facilité. Voilà, pour que ça va éviter, c'est bon pour nous. Pour que ça va éviter, pour que la première et papa, on va en faire mon plus tard. Il y a des poids là-bas. Oh, il a dit qu'il veut juste manger ça. Oui, c'est bon, non? Non, ça c'est bon. Sachez la pause. Et ça va dire. Pour dimanche, c'est ça. Dimanche, c'est ça. Problème pour les dames. C'est qui ça? Ciao, ciao. Music.